Ça faut ça na ilonge bascoute. Makaz. Ya banai powe. Ye moko meme Gabi aza ko lemba donc musalo eza makasi. Mama Gabi. Donc musala oyo bandango bandaka loye biango ndenge ezalaka mama. Donc toke ko plateau ba bi toke plateau na ebite mama Gabi ofongoli dépôt na plateau. Ya biloko ebele oyo. To fongoli dépôt. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazarego Kende, qui vivra verra. Bonjour mamani. Bonjour Maman to moni tongo boye o telemina bisi. Nini yango bozo sala ato bokewa. Merci beaucoup maman Mami. Merci beaucoup bana de so kibam 21 bande kono so news. Na toko na ye na sika oyo pambate oyo papa c'est moi qui va pas ça qui kona mo malelo na kanisa ekokali. Po mingi bakoloba ete ndenge nzamba koloba ka bakalisa biso ezali ya bakote. Yango to kokonga ma poto biso na plateau de bateke esika boni le kuta na bande kona biso o bazali baike bazali kozela biso. Merci maman. Vous avez le plateau pour la bande de biso pour bakina na centre les news à Bouissi biloko yo pour la bango. Ah, tout le monde a papa flou, on misalité boy. Eh, bon, flou, ça là na dépôt. Tout ça, vous ça là ni. Tous os joueurs de l'eau pour ok. Donc, mon ben bon, toqué ou pio, toqué. Ok, na tous les batéqués. Pas au ça va nous biso. Bazar on est là, nous on est là, moi on est là, et on a tout caraba. Donc, kabeli biso, je peux donc célibat. Et ça la compte à Lingomba? Non, et ça la compte il y a les news de Kimba. Et bana les news de Kimba, balingi balé sabana plateau lelo. Yango bio rezo kende. Merci papa. Les news est on a kokende kotika biloko toye awa pa mama biso ekozwa biloko place otika le Seigneur te convoite, délivre ta conscience maintenant reçois cela conscience na yo mama ndeko le news bomoni basaki wana bazomema donc esengaki photo bakisa biloko mosusu disaki ya loto nde bomoni bapapa na biso bazomema mama emayeyo aosala facture donc biloko yango baomema bakota yango deja na motuka disaki ya loto tala eselo ya bana lelo volonté ya boye vraiment donc esengo makasi totondami na esengo makasi ya kokende kotika biloko mpo bandeko na biso me kosala bango mpe bien ntango bakomona biso donc eza esengo makasi awa tozozwa 10 saki ya loso toke lisusu na chambre froide mpona tokokende lisusu kozwa biloko mosusu eza na chambre froide batanga yango bien Mama ninza batanga. Omanga. Omanga. Toma.
seulement. Na 5 000, 5 000, hein? À 50 000, 50 000, 10 ça que peut 500 000. Il y a 600 000, il y en a 10 de côté. Hein? Il y a besoin ici. Les autres, ils n'ont pas fait la presse. À bêter dans 5 ans, à 3, 200, 23 300. $100 à 230 50 000. Ok, awa toye kozwa babiloko ya so basoso nde toye kozwa nde bomoni nazomema bakotisa na toza juste awa na mokoto. Donc bisi yango etelemi liboso ya résidence ya papa tozomona toza juste na mokoto mpona kozwa soso etikalaki. Ye moko meme Gabi aza ya kolemba, donc musala oyo eza makasi. Mama Gabi, donc musala oyo bandango bandakalo yebi yango ndenge ezalaka mama. Donc toke ko plateau ba yebi toke plateau na yebi te mama Gabi ofongoli dépôt na plateau ya biloko oyo belebele oyo. tofongoli dépôt te mama mami. Eza nde toke kotikela bandeko na biso baza na plateau de bateke biloko oyo bandeko na bango ya les news de Kimba basangisi mpona bango. Ok. Toke tofongoli dépôt te. Merci maman. Merci. Maman Caro, bonjour. Bonjour. Bana les news boa fiero wapi. Tande bolati. Vraiment. Maman Caro. Oui maman. Tozokende wapi o? Toke kosala nini? Toke musala pasi mbao. Toke musala pasi mbao. Vraiment. Botiki banda kuna bino, botiki ba papa, botiki bana, donc bondimika tokende plateau. To boyi misala to bomi nyoso. OK. Vraiment. Ah, bozomona komanda pitié. Bato ba yebi ete pitié, ngana benga ke pichu. Pichu, papa pitié. Et sengono eza nini pona symbole oyo? Merci beaucoup maman mami, eza sengo makasi na préféré na pesa message na bandeko oyo ba yokaka portugais to bayeba somos vossos irmãos aqui na República. Kokoma na biso nyonso yango totamboli kitoko tomoni batindelaki biso basoda baye kozwa biso na bambu. En tout cas totamboli kitoko, complication moko eza te, tokomi na kimia. Mama Ani Nzaba, Mama Gabi Mvila, Maman Louise Lolo, Papa Flori, Maman Caro, tellement biloko eza ebele na camion. Le omoni ko kiteza moi passe papa Norbert, papa Pitié. Comme déjà tout le monde va maman ndenge ko yamba biso. Donc batonda mine esengo ya makasi komona bana les news ba ko tala bango awa.
Bonjour, maman. Tata Nzambe nkolo pasimaki mbangu merci bolingo na yo monene olakisa biso ta masumu obateli biso tina ntango oyo mo tosomi yango na mbongo te ebele bakufi baleki biso na eloko te mawa na yo ndenge obateli biso obateli bandeko bauti mboka kisasa papa simaki mbangu basali sacrifice batiki bandako na bango batiki nyonso to na kotinda kati ya mokili mobimba eloko nyonso bakolia eloko bakomela mabele na yo basili koniata bazwa lipamboli na kombo tata mona bingo santo amen. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, maman. Maman, yo pe sois le bienvenu. Ah. Yambi yepe. Bonjour à tous. Bonjour. Papa Pasteur. Oui, madame. Merci, papa. Maman. Ah, oui. Si vous avez radio, si vous avez moi, miso la miso. Ndojo mon ami. Bonjour, maman. bandeko likambo kokamwa bameme balongwe na bandako na bango bango nyonso baye donc bazolela baye bango nyonso awa donc baye kotala biso ndenge toye awa donc kozomona bameme bango ye les news awa toza na 14 saki ya loso bomoni lesu kotiana likolo te kopu esaki kopasuka oyo leka na te ya wili kantine ya wili Botira mwe faye za katini. Faye za wili. Uso ya tuta paso na kimbango. Na mutu asana esika na mutu asana bisika na mitala. Soka bina kombo ya tata mona pili mosana. Mbala mona mato ya paso. Donc intermédiaire ça. Papa Tangaki, Nathalie Mayo, Tendele, Mokoto, Gombe, Plateau de Baté. Mais là, comme en 1984, comment Fumalo m'a dit, ben, je sais que dans le Tendele, na Gombo Liam. Na eu implantation na Plateau de Baté, vous savez là, le Tendele les a ici quand il y a un nous avons un Dieu vivant, trois hommes en Sika. Dans mon esprit, c'est un papa de Kumba, na papa Charles, na papa Alphonse. Alors on dit ça. L'être commis awa, papa Simon, il va mourir ticket la cabiso. Alobi, balananga, il faut comme on a plateau de Bateke yango. Plateau de Bateke et pessinga mayele les choses. Donc biso bakimbangi c'est tous en mayele. Plateau de Bateke pinga mayele musa bilanga kati. Mais ça ne loko oyo kutima awa. Oyo kupesa lokumu. Alors linka alobi linka batte pas une autre passion de banque. Il faut quand papa de lui. Il a quand même dit les amis loko oyo kuminawa, oyo kupesa lokumu na yabisa. Plateau de Bateke mayele. Là. On a dit que ça na mboka oyo. Nous sommes ko banga mingi. Kotizamba, examen de conscience, 12 heures. Motatei, ti matei sili, commentaire après commentaire, si vous pensez dans le groupe. Mais surtout, bon, on a tout bani, ma bonne ti 15 heures.
to clôturer to bimi to ye to koti soirée donc to que pas été sur to bimi kuna to ya to na mabonde directement tina ndaka nzambe to koti soirée après soirée si to vandi peka toujours c'est la 18h mon idée donc parce que ça presque à gêne le bac le bazan maladie mo incurable ko zo ma kisi ako zo mo ilo ko mo keme lo mo pa valeur pendate ako lia kama bon pour na ko kusaka ka mo beko ya munga alors si na 18h to sali clôture na ndaka nzambe na ba ndimino so ba uti banzinga nzinga bato ba utaka bita bazo uta même dumi na ngamba ma indome ba kuma ya sunzelo te o soane poza siéger na ba mobombe ba kuma o ya nzela ya mutuka ti ba yeba kotibo bato ba utaka pe ila bazo ya donc so komi o kiti grand libulo matimbo ba moko impuru o côté na 4 presque à 6 km ba yaka to sala na ba bisonyo ba so bazo uta côté présidence kuna côté les arabila to sala parc naï donc presque à 20 km. Ya solo bandeko ya le news de Kimba pe bandeko ya Kimbangu 21 ndenge to ndaki na ibande ndenge mama mami alobaki na bino awa boto komi siko na ndunu esika boni bandeko na biso ya plateau de bateke bakosalaka ba sacrificateur bakovandaka ndenge boyebeli biso banso bato le news bandeko le news ba mama mami ezali ba spaghetti oyo wana na je pense que ba tomate ezaba tomate oyo soso na kasebi baso ebete soso ezalaka yango oyo tomoni basaka mungwa oyo ezali bongo café tomoni bongo oignon matungulu awa ezali bongo ail oyo ezali bongo poisson salé et oyo pe namoni ezali bongo oyo pe ezali tomate le savon oyo savon oyo pe eza savon il y a combien de cartons savon? La solo ezali 1, 2, 3, 4 cartons savon. Mais il dit que comme si on a un savon, on a pesa ba savon. Il me fait ça en total. Oh, ça ba savon. Mon eza ebele. Attends, nous allons faire échantillon. Oyo ndenge to bolandi eza échantillon. Sinon eza sac mobimba ya ba savonnette. Oyo to moni bongo ba boîte de lait. Ba qualité ebele eza na kati. Oyo eza bobo ba carton ba spaghetti. Awa toleki bongo na ba sac ya sucre. Sac ya sucre eza libale. Oyo na kasa ya libale oyo eza 100 kg. Oui. Je me dis maman mine eza bilene. Après to moni bongo carton ya l'huile, plutôt cantine à l'huile et 2 bidons à 25 qui fait 50 litres d'huile. Oh, ils allaient voir des spaghettis. Madesu. Oh, madesu. Madesu. Oh, ils allaient. Madesu. Madesu, hein? Oh, ils ont madesu. Ils ont 200 kilos. Donc, 200 kilos, ils ont 100 kilos. Donc, 200 kilos, ça les 200 kilos. Ok. Et tout le monde, l'osso. On te dit sur la vie ensemble, hein? Voilà, c'est là, tout le monde qui donne les ala qui combattent transparence et les qui cacagnent ensemble. Tout ça, on a un sac de riz. Tout ça, tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a l'os. Tinda. Ok. Mwaina $1000. Na news de Kimba iloko ofeleza te. Est-ce que bino na poto boli ya biloko kitoko boy? Ou bien kuna na Angola, na Brazza. Biloko kitoko boy. Oyo elambami na nguya ya Molimo Santo. Bon appétit. Merci. Vraiment, Papa Joe Mako raté, fallait ozala. Bon appétit. Papa Joe Mako, maman balobi pesa kaka bon appétit esili. Papa Joe Mako a regretté pour nous mboka na lia bokala. Damango. Ça faut eza na ilonge ba scooter. Makaz. Ya banal power. Bon appétit.
Chauffeur Fleury à Zawad. Il n'y a pas de chauffeur, comment dire que le chauffeur balayé déjà. Un problème, c'est vrai quand même.